ça dépend ya erne okuta na vidéo oyo ngandi ko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or ngana ya langa pa mapamba te so na yebo se na yeko lakisa bino eloko. Lelo tongo penza na sa vidéo na tongo na utika libanda sikono to so mapa na koti na magasin na sombi Vix. Alors pourquoi pas na kende na sala maya moto na mi finika couverture parce que na yoki bien té na sens que mali le betinga na lataki bien té moi moyo ekosinga na bina bima na yoki skoleti mali le betinga ngabi non il faut na mi finika penza couverture balobi ke il faut ka komi batela na mi finika couverture na maya moto na sala vidéo na lakisa bandeko na ngai ngana Bijou d'or na beta masolo la lambaka donc nataka ba information masolo ngeza na ko ba conseil tanga na komba mutu la ndinga mabete mutu nyoso to okuta na vidéo na nga soko s'abonner te mama Bijou za besoin ba 1+ na yo na besoin bo soutenir nga bo s'abonner massivement la chaîne mama Bijou bo partager ba vidéo na nga et puis bo emaka ba émission na nga pourquoi pas kotia commentaire non la ksabino ndeni na osala maya moto na nga pour na finika couverture parce que na yoki bien té na lataki bien té na yoki bien té siko ekomi ata kosukoso pamba obangi ata rime elu ya pamba obangi donc il faut ka ko se protéger on sait jamais donc na tokisi maya moto na nga na nzungu na wala ksabino na koti na magasin nga mama Bijou na kiko somba Vix na sombi Vix na nga oyo ya Léopard oyo za makasi na sombi on a 2M bato bavanda na Allemagne ba yebi 2M ya Léopard na sombi oyo eza Vix normal oyo kezaki ya ndambo na ndako me oko tesili na bakisi ya mobimba na sombi Vix oyo Vix tanga yango oyo na ofilme yango bien bomona na sombi on a DM na eko somba oyo soki Japanish soki Japanese Japan soki Japan la sombi Vix tanga oyo non to tsaka ngo ya msusu soki beba zala no mona beba za mukie ngala somba aboso mwana za mukie azata msusu na kosuko suna otia eta msusu na elamba na sa ela mwana nga 6 ans ti lelo yango soki azana rim azana kosuko suna somba Vix on a 2M na sopelie na elamba nga lelo na rozwa yango matanga ata 4 5 même 10 na otia ngo na maya moto na otia nini na nga oyo na tie nini na Vix na nga oyo ya Léopard et puis na otia oyo ya normal na osanisa 3 Vix oyo 3 Vix oyo nde na otia ngo na mai nyoso te somba mi na 2M bato bamoni nga lelo libanda nakutani na papa na biso Jean-Marie na mwasi na ye Irène bavana na Berkay bamoni nga lelo na masque na nga pona ko protéger nazaki na masque nakutani na mama na biso Yvette Okito masque na nga yango oyo tozanga kalanda ko tozanga ba vitamine T moi vitamine c'est la bien vitamine na mai vitamine okocha na cuisine moi na me to mela na ba mikolo na bana okosala osalika mai na yo ya moto et no mai na yo normal ozwi na verre otie moi vitamine o moko moi na ameli ube yo moko pe mikolo omeli tozanga ka yango na ndako te mama Bijou d'or na bimi na sombi citron nga na sombi ai nanga eloko na moni te tanga aussi na kozwa maya moto soka sisi komi vandisa na maya moto na kokota sikono lakisa nde na osalango na kozwa citron nanga na tie mai d'abord mai etoki na zwi citron nanga na kati ye na tie na mai na tokisi na baposo na zwi pe ai nanga ata 4 mbuma na longo ai baposo na kati na tiango na mai na citron na tokisi mai wana na bandomela ata msusu avana la verre moko ya ezala vraiment moto o chauffango lisusu verre moko ya citron basangisa na ai avant kolala chaque boutonga mama Bijou na komi kosala batu mingi pe mikolo bamoni nga na ba vidéo ba mama Bijou koma mama Bijou ye munene oui na ye munene kovanda na ndako kolia grave donc yango yesinga munene oyo pe ko edenga na konda lisusu c'est ça on a la sabino mai na moto na chauffer mai ya moto makasi mai na ya moto yango yo chauffer mai makasi on la sabino siko mai na
mai na ngeza nzungu na bomona ngo bien te. Nazui cantine nanga. Nazui mai nanga ya moto. Wow. Mai obia ko sopela moto so ye ko tumolo penza. Mai nanga moto na tie na cantine. My God. Nzete nanga cantine nanga oyo eza nango ba cantine kaka ya na salela yango biloko ya cuisine ekota na toilette te parce que ya ba cantine mosusu eza na toilette cantine mosusu mais oyo eza cantine moko evanda na cuisine so eza na feti na ko salela yango pe mikate eza cantine ya mabete. Nzete nanga yango oyo nazui Vicks nanga o na ese bina ese o ya Léopard yango yo nazui Vicks tanga ya Léopard nazui epe nza maboye nakotisi na mai nazui o Vicks na ese bina normal biloko constitution ba na DM nazui Vicks nanga yeyo nakotisi nazui nini nanga na lobi babenga yango soki Japanese yango yo na sopa ngo mwa di matanga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bon lokola mai eza yanga moko na boyi koloba mingi parce que mai nanga moto ekoya kosila bon nazokende siko na salon ou bien na chambre couverture ya munene couverture penza ya munene penza donc nga lokola nakota na chambre na olongola bilamba nyonso tout na se déshabiller na bikotisi na sa couette na koti na sa couette na mai oyo na bandako ko tourner ngo ka boye solo wana ekotanga déjà yoka soki solo donc eza na mai o grave. Donc mama bijou ka nela lo batoza wana pona kosungana pona kosungana donc pourquoi pas soki na yebi moi recette na ligina sala na laksa bandeko nanga nga nazo kende ko mikotisa na se ya mai oyo po eza mai ya moto mai ya Vicks na yoki bien te et coup de froid ebetinga comme toza ko se protéger pona coronavirus pourquoi pas ezaka pona aide pona bandeko nyonso soko mi sentir bien te ata yo na mwana na okanga mwana nga ya 6 ans na kati ya mai o biso mbai tokota na couverture tokota biso bibale totoki tobimi no maladi nyonso tu ata ya mabe ata ozwaki mopepe ndenge na uti libanda ya coronavirus ekobima na kombo na Yesu. Donc bo s'abonner massivement na chaîne Mama Bijou bozala jamais déçu parce que biso to lakisa na lakisa ba recette beta masolo o ezopesa ba 1 plus na ba famille ya bato. Bo s'abonner massivement na chaîne bozala jamais déçu na pesi mbote na ba camarades na nyonso mama Meje, mama Jolie, mama Maggie, Ariane Semeki ya moto na pesi mbote na famille na nga mobimba famille mosi na pesi mbote na Mado Spaghetti na Belgique ça compter ya Blondine Bula quoi. Bye. Lobaka. Oui, bomoni sikonde nazoloba naza na sa couette. Na koti kutuna bana na katawa. Donc moto grave. Donc fatu boka quoi. Donc ça là bo système oko yoka bien donc nazoloba nazo balola yango ezo kotanga na bakingo. Elongi na mwana filmer ezate. Donc na fungoli munoko na fungoli nyonso tout dans na misu. Ezo kotanga Vicks eza makasi. Donc na mutu nyonso to mimoni ozo kanzoto bien te pourquoi pas sala ndenge mama bijou azo sala okobika nga la kangi kutuna bana mibale na koti simona sa couverture. Donc mama nazo filmer mai na kati ya couverture boboni nazo balola donc Vicks wala nyonso to ekoti pa na ngai bo s'abonner massivement na chaîne Mama Bijou bozala jamais déçu. Mama Bijou na tango passe mais nazo kamisa bino kaka bye yo ndela lobaki na filmer bino ba kombo ya ba Vicks on a saleli na oti ko bima na mai ya moto donc na saleli 3 Vicks oyo parce que na yoka lokola moi coup de froid et betinga et zappé bien na moto oyo kineti virus ya corona ezuyo parce que on sait jamais
nayebi kututendeli ezobandela na nzoto ya motu me nga na sentaki kaka na malibanda kaka na sentir malili parce que nalataki bien te nalobi non 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 donc sikoyo ekomi mwa mokongo mpasi obangi mwa kosu apamba obangi donc tika na misombelaka vix na nga nakende komifinika na mai ya moto donc bavix na nga mama Bijou asaleli yango oyo bavix oyo eza vraiment efficace eza makasi mingi oyo mai wana natie 10 gouttes bino mo bomonaki nazozanga mpe mwa désinfectant na nga na sac te ere nyonso tout donc ko désinfecter maboko et puis moi gana nga yango moi masque na nga yango wana donc nasalaki vidéo moko nasalaki lokola blague mais vraiment malade oyo ezali il faut que se protéger tomi batela donc to batela bana to batela famille mobimba pona malade ezali merci.